Parce que Wazé quoi yé mon gars écoutez Wazé quoi comme quoi adorer na mutoko et dit badiata. Mais faut qu'il fallait assigner que F victime présente Félix Wazé quoi et qu'il sera payé. Et la réalité qui te le bill les to comprendre que fallait ambassadeur. Quand c'est bisous to que fallait musicien. Ce qui fallait d'ailleurs ambassadeur il y a musique. Ambassadeur net au monde en ambassadeur de la paix anga senti na suka mais ko pesa bango visa pour que côté mabala na poto wana ze lokoté et ça que Fally a compris que pauvreté zo régner na Congo ba musicien na ba journaliste na biso tellement pauvreté là ti bango alors Fally diembeli na pauvreté wana pour azwa ta actualité et ça passe comment na mutoko Wazé quoi ko vanda na télévision Koloba makamba visa. Vous savez d'abord Wazé quoi erreur non ya Wazé quoi na vie na e alingaka associé Kofolo Mide na musique ne o ezata na ampleur. Ce qu'il fallait mettre ça qui Félix Wazé quoi na Adidas Arena, c'était juste pour excusez akiti ça fait rigola. Ala ça fait que salo yo cho beta ngala ko beta on tata ba ko beta ko ba Félix. Mais bendo na kiteti nyoso bendo so na telibiso awawa mwana ya papa Wemba biso to yebaki mwana papa Wemba bendo so ne damba biso ke poto bendo akenda de apoto na vivre na nouvelle écriture. Aujourd'hui bendo son so ki akoma humilié agondima mi kiti sa makasi tina se ya makolo ya Fally et ko kamusa biso likolo visa. Mais Fally asala makambo nyonso tout c'est pour prouver les gens. Voilà maintenant la différence qu'il y a entre Fally et Ferré. Ferré ne fait pas des choses pour prouver aux gens. Ferré ne fait pas des choses pour agno kolabatu. Ferré sala marambo pour na kosunga, pour na kosala kolatsana batu que je suis musicien, je suis chanteur. Azo profiter de la faiblesse de ba musicien, to na ba chroniqueur to. Fallait azo profiter na pauvreté na utuko yebiso awa. Bien, bonjour, ça de pas de l'or, vous êtes Bakuya Kolanda Biso, toujours dans Congo Source Télévision avec votre homme, le serviteur Kandé Tolobaka, Adida Lumumba, autrement dit l'homme à la taille S. J'espère que vous en nombreux. Donc, vous venez pendant l'écran pour vous dire que dans Congo Source, ne makamboya rapporte la rabino ba actualité à solo. Donc, vous avez pendant ba kiti, vous vendez tata maman, vous avez TV moko ba tebele, awa pendant Congo Source TV moko ba tala ba parents. Ba parents na bana ba vandi esika moko bazotala toujours na Congo Source avec Yemoko DG je reste je te salue là où tu es. Merci Nabino ba abonner na biso, bon continuer toujours ko s'abonner, bon continuer ko liker toujours na Congo Source là. Donc le lot to libino boyebika ke balobaka l'actualité nous oblige. Donc biso to la ramener actualité. Donc to yebika côté kuna tozo beta mo masolo mo muki ya bangambo wana ya l'autre là a commis na ambassadeur a komo kabula na ba visa ya ofele to moni côté ya pas parole famille kaboni likolo ya ba visa tozo beta lisusu ba secret bimique par rapport ya concert ya Félix Wazé quoi tozo beta yango lelo to comprendre que ezala ki proma ba visa te tozo beta masolo na leo na invité na ngabo bonga mapobo ko sepela ka déjà balobi masolo lelo eza ya koyinda balobi lisusu kuna Charlie Prince asali 200 émissions kaka pona ofinga fe rigola. Est-ce que ezaka po a récupérer visa toté po balobi déjà distributeur ya ba visa monani na Congo. Toto solo lango awa yambona yamba invité na masolo za moebele to flasher ngo kaka na bandeli na biso ya émission na invité na nga yambona ko invité na nga botika na pesa mbote que ça la moi bien. Là je salue balobi mon boss donc azalaka toujours kaka boss babi je reste. Depuis États-Unis je te salue aussi. Le micro ya l'homme saint. L'homme saint binanga Adida Lumumba vanda na lelo yo mtokoloba.
Sans oublier Maman Pépé de Paris, je te salue aussi. Pourquoi pas Aninel Okemba, grande soeur propre. Je te salue aussi. Si Montréal, los après, Balobi Hervé Bossita peine. Mon sal Nankolo, Fongole, on a invité Nanga. Tout bête à moi, ma solo. Tala Batou déjà Bagangi, Bamoni l'homme saint. L'homme c'est bonjour. Bonjour, Tongo, ça, Hervé Bossita peine Fongana, qui a joué en Allo Fachi. Hervé Bossita président de la République, la Pétéboui. De Lengi Singamonzoto. Allo Fachi. Hervé Bossita peine. Voilà, merci à Baboy, l'épisode à Congo sur télévision. Merci à Yo, Adi de Lumumba. Merci à DG Jires. Merci à Roli Mandiangou, son excellence, le boss. Roli Mandiangou, moto ya Yambo. Moto à Kabarata la raté. Moto mo malam. Bon, en mon te faut boire. Roli Mandiangou. Voilà, et so do tangega go c'est pelana. Ouais, pire fait petit na Hassan Fungu Fungu ya Hassan Fungu depuis Chicago. Là, je vois Fabrice Lombolo. Ah, Lombolo ya ba Fabrice. Na moni na Afrique du Sud, fils Yanga Mobali. Fils Yanga Mobali depuis Sidaf. Maître Junior Rela. Maître Junior Rela, il y a eu un là. Je vois directement Babi Nzenga Mambu Madison. Tosolo Lara. Et ça l'ara bien quoi. Merci Tosolo Lara. Ça l'ara bien. Toko tapé dans mon solongo. L'homme saint. Na tout non santé. Tu as pas toko taboni santé. Te santé peneza qui toko na rythme dynastie. Quand n'engue dynastie zo vimbara na nzungu. N'engue pe santé ali. Dynastie babi yokana. Tende ni bolo be vimbara. Sui dynastie zo yokana te. Soko tout nanga ni nango yokana. À part dynastie to yokani. Comme marana en place sur la terre. Nazara na ebandé. Solo toi na débit. Le seul album etikali de génération à génération de la dynastie. Le seul album où il y a tout pongite et la dynastie. Imaginez plus loin. Ba fuite Fali avant de payer la Didas Arena. Ah, l'homme saint. Ou bien monsieur Silikas. Toka ta mission, toka ta mission. Et monsieur aussi la nengenine. Fali a fanatique, il a fait render tingana yo to za fanatique. Yo bien kuti ota la Didas Arena. Ba kuti na batune avant de ba ta Didas Arena. Alors ningi sara mambo rabo. Yemo ka sepela to ka chanter nengo yemba. Et lequel il fallait mutu. Andimite ke mutu aza ko yemba boye. Fallait tout dans mutu ne ex jo aza imeto aza imete. Yo zala ki tira biloba loba yo zala. O vidéo ezali. Mam na la vidéo ezali. Wana bo sali doubliration. Na nga bo sala doubliration yeba na rat. O senti pela ke mutu otala ngone écran. Ba cha ngone écran ba vande bele. Na ba tune ba otala Didas Arena ya faire. C'est le seul concert où même Satan sera vendu à Talara. Ce que so yoka Didas Arena yoka ke banzembora ya dynastie ya ngwande to vendre ya to yoka. So ndeni bolo ba ke betate. Banzembora ya ngwana. Biko na système ya évangéliste onani sera lobe azongi na sujet na ye. Hein? Roger Baba Sage. T. Prédication tinela ngwa. Ah, Israël. Israël, voilà. Massa, il y a petit frère, un apôtre d'Embabou, que je salue. Car Dieu a tant aimé le monde. Mais qu'on a bongo. Ce qui n'a qu'un zongi sibino à wana. Ata Satan, ata la Didas Arena. Ata Satan, ata la Didas Arena, l'homme c'est ok, ne peut pas la place on tellement au quotidien de la maramba faire. Mais til sikoyo, balobi faire gola, Genève Arena, babiye zote kamate. Wale na batu ba oloba. Mouta vérifié en peu goût à Genève Arena a déjà babillé et les gars déjà 50%. Nan nous tobete à Didas Arena. Donc sur 100% de ce les gars déjà 50%. So neni lelo le bagi babillé te kamate. Ta catégorie moko etondité to le baba. Deux catégories de essai puis kala et puis VIP. À Kassit. Catégorie sous catégorie à cher. Et c'est Sili. Et bon, il y a moins cher. Et puis, vous comprenez que les Didas Arena, c'est là où maintenant vous avez la babille. Quand la mine était avant comment, quand on a date à l'autre émission, avant comment, le 15 juin, Genève Arena a publié sold out sa salle. Il y a concert. Combien de jours? Mais l'autre, les 3 autres émissions, donc encore 12 jours. Il y a une émission. Avant tout comme le 15 juin, Genève Arena na page officielle a publié
sold out. Genève Arena va republier sold out wana elobi nango yemoko l'homme saint. L'homme saint tokotana na mo makambo yango. Likambo ba visa sikoyo. Dans bozo da ba kiti bo tsabo vanda. L'homme saint. Totalaka première sortie médiatique ya Wazé quoi. Tanga bimaki alobaki ba main noire ezali ba kaseye po na ba visa. Yango monique concert moi bete yate pour ba mise au ba resala ba spectacle ba tikalaki ba mise ba oyeba ba jos na ba tikalaki. Kotala esusu deuxième sortie ayo kosala esusu ayo kolobaki concert yemoko annulé yango a poussé le 14 décembre. En tout cas azo féliciter fali alobi ke na Congo tozana ambassadeur le seul musicien oyo faut respecter eza fali poupa. Et tant que yo analyste okokolo banini côté ana kotala Wazé quoi lelo amikitisi devant fali poupa lelo comme ambassade pose visa il faut le kananzela fali poupa. Et tant que yo obone ronde. D'abord la première des choses to comprendre que mutoye ko bimisa vraie identité à fali. Eza vient la Wazé quoi. Pour que la chose de fali musicien. C'est aujourd'hui ne vient la Wazé quoi que fali la musicien te azarana ambassadeur. Il y a France na Congo. Ce qui poigne. Bon homme dans le bien. Voilà conception là yo to le bon. C'est la réalité ah. On qui te le bien le to comprendre que fallait d'ambassadeur. Quand c'est biso to que fallait d'un musicien. Ce qui fallait d'un ambassadeur il y a musique. To ambassadeur ne to mona ba wera son ambassadeur de la paix. Anga senti na suka. Mais akati na mukuse fali aza ambassadeur. La musique congolaise. Te ya musique te. Tozong sa vidéo. Après que le baptême de la musique, alors il fallait être ambassadeur. Moi j'ai compris que les autres comprennent qu'il fallait être musicien. Tout le monde a fallu dans la liste de musiciens, tout le monde dans la liste d'ambassadeurs. Donc il fallait vraiment que l'ambassade de France, de Schengen. Adam musicien. Tout le monde dit faire pas joie qui va visa c'est qu'il fallait d'abord écoper ça. Mais oui, au lieu de ce moment là, on a visé par ennemi na opiote. Lelo na Congo. Et ça passe comme on a mutoko Wazé quoi. Qu'on voit dans la télévision, koloba makambo ba visa. Vous savez d'abord Wazé quoi. Erreur non ya Wazé quoi na vie na e alingaka associé Kofolomide na musique ne o ezata na ampleur. Oyo kindinga alobi ki rendre be ezongi parce que fallait appeler ces conditions alobi ki ava ya sunga ya pese ba visa il faut babe banana kofi alobi yango déjà que guerre na bango mbali na kofi ezongi. Or c'est tout à fait normal guerre ya yena kofi ezonga pour guerre ici la répéter. Nandeli bango bayimba au pire. Au mona kofi na stade de martyr. Bayimba au pire. Parce au mona kofi na stade de martyr. Ayata pourquoi kofi ayate? Kofi a bafoué carrière nette il y a 45 ans de succès et pas à Wazé quoi. Au début que Kofi soga yaki dans kati ya stade de martyr mais gaz ya Kofolomide et sila pe Kofolomide sila lelo. Kofolomide savait que Félix Wazé quoi azo bengi sanga po ai asili sanga i carrière nyoso na sala la vie. Muto abeti concert na stade. Sur bato bayaki 2000 c'est que 1800 naki bato banandaki fabrication ya 200 po chaki ba biso fele na lemba na limité. Donc c'est pour vous dire que Kofolomide akoki koya makambu ya Félix te po musique eza plein, musique eza ko yemba, musique eza ko bina, musique eza spectacle. Félix Wazé qu'on a plein azate na ko yemba azate atrela na danse. Ce ko yebisa ngai. Namone moka lobi a commis en commentaire lobi c'est normal faut baza na fali parce que bango mbale baba danse. Merci ndenge mo kuto rappeler nga. Félix Wazé quoi a okangamana grand chanteur te. Yango moni même na Jos Diena ba ko vanda te. Pour Jos Diena c'est un chanteur. A ko vanda Félix te à chaque fois Jos la rappelle na Félix a marafo chanteur mboya ya ba musicien. L'échec ya ba chanteur nyo surtout ya Congo et dara Félix Wazé quoi. Avant yende dara fali. Yo beb ça. Chanteur dans solo là.
faux chanteur le roi Fali na échec ya ba chanteur le roi Félix basali dio ba pia bisoni lelo affaire ya ba visa concert ya Félix Oise quoi toyebaka te le bata tonton promo tosi ngana lobe lokoyo que producteur ya Félix Oise quoi eza Fali beaucoup de gens baboya ki Félix biso ya mobo teyene mto obetsa biso o ezaki mascarade lelo nde teko comprendre que producteur ya Félix Oise ko daka nango Fali ce qui fallait abetisa ki Félix Oise quoi na Adidas Arena c'était juste pour excusez akiti ça fait rigola ala ça na faire que salo yo to beta ngana ko beta ngo teta ba ko beta ngo ba Félix et pas obeta na Lyon nani Fali ko beta uti soante pour ba billet de mate kanda mo kaza nango ozo comprendre donc lelo to loba que Oise kwa ye monga eko talaka Oise kwa komi ko adorer na muto ko edi badiata donc Oise kwa adorer edi badiata pourquoi parce que muta seleli manga atambolele manga baba visa lelo pour mise ba kende se edi badiata ouais ce n'est pas mauvais que l'artiste peut produire artiste mususu eza mabete to monyango ba HR ba komo produit ba mise belé na ba label na bango mais faut qu'il fallait assigner que F victime présente Félix Oise quoi et qu'il sera payé ko ya bino zo soit bino et soit mututé todo sekane Félix Oise quoi mutako ko produire Fali eza Félix et non Félix a produit Fali mais la place il fallait azali Oise quoi za wana te Oise quoi za na faille yango fallait amonique moyen vie abetani mo Adidas Arena malgré ba billet ateki kaka ba bi 32 non a komaki na même pas 300 billets et comme même pas 3 ba ko c'est marambouté vérité ça que ateki même pas 300 billets yango Adidas Arena et quartier ce qui est moko muta poussi concert faki Adidas Arena na page na azongisa que concert ya Félix Oise ko ato poussi yango pour le 14 décembre si lelo non Adidas Arena a publié na nouté na page na donc ça veut dire après si date munoko maintenant basali conclusion na zo mité na Adidas Arena c'est to confirmer yango to landeli ndenge zo lobela eza que ba visa te muto sali ki Oise ko concert na ezala annulé to ezala par rapport ya ba billet ndenge batekeli to ndenge ni mais muto aza pembeni ambassadeur ndenge ozanga ba billet ya pembeni ambassadeur tolo bandeni ya le beza eza annulé te mais a reporter yango nde ce qui a reporté qui banga ba publier na page Adidas Arena yo lo bana mnoko te oh na page Adidas Arena ba annulé ba barré parce que na meka un peu retourna mutu moko apesanga signification entre annulé to reporter na kati na bango mbale wana na comprendre ngote ko reporter na annulation ni neza makasi mais to so la na pembe quand tu te dis que ba annulé te donc pour la Félix annulation ça que concert ezali souté voilà nde ba annulé ko reporter ça que concert ezali lelo to reporter ngo pona dimanche on comprend donc c'est un peu ça on a eu Félix Oise quoi mais tu comprendre que lelo l'identité ya musique ya Congo et comme ko kima biso pona Fali nande imagine que to vandi awa non potolo ba ke Fali betaki Fali yembaki mais to vandi potolo ba ke Fali azo pesa ba visa Oise quoi le bien ouais ça clair le bi que lelo et comme que pour mutu moko obtenir ata moi visa il faut luka Fali parce que yenda za ambassadeur mais oui Fali za musicien te aza et ça mana mboka nini atangela nga de mboka o misa longwa musicien comme ambassadeur en plus par exemple visa Schengen
Il faut respecter Fali en vrai. Na muto azu visa États-Unis, na muto azu visa Schengen na banga ne. Na banga faire avec peut-être ba musicien ba visa ba ya ba 5 ans États-Unis. Na banga Schengen, Schengen so ke kuna fo boka ngunda, o banda ko souffrir, o ronyo ko ba benga nyo na ndaku, so mi ko tseli ba net ba to tout Fali zo mema lelo. Ai ma bon point, pour que kota mabala. Yo ete ba kesani. Kota mabala na nde. Tozu Bendoson, tozu Sampaio. Bato nyonso, tozu ba Joka. Bato tout Félix nani fallait apesi ba visa. Ba oke ko sala ni na poto. Bendoson azana le petit frère na ye, biso moto moni pas parole, ba bi famille kabwani le kola visa. Mais Bendo na kiteti nyonso Bendoson na teli biso awawa. Mwana ya papa Wemba, biso toyebaki mwana papa Wemba. Bendoson ndamba biso ke poto. Bendo akenda de apoto. Na vivre na nouvelle écriture. Aujourd'hui, Bendoson soki akokoma humilié, akondimami kitisa makasi tina se ya makolo ya Fali et kokamusa biso likolo ya visa. Soki Fali atali vivre la musique ezongi parce que ba Bendo lelo bazongi se ba vivre la musique na ba popo miyake po bango tout apesi ba visa. Il fallait qu'il Fali aloba est victime et produire vivre la musique de Papa Wemba. Na ke beta bango par exemple na Paris. Là, tu as bêta. Bravo, na Fali Poupa. Mais quand tu as un visa pour que tu aies balle na poto, on est de côté. Et ça que Fali a compris que pauvreté a régné na Congo. Les musiciens, les journalistes, tellement pauvreté là, alors Fali a dit que la pauvreté, on a pour avoir actualité. Parce que dans la logique de l'actualité, la musique, il fallait aller soutenir. Est-ce que kota la Bendosoy ndenge soki Bendosoy soki ndenga Bendoson pardon ndenge azu visa, est-ce qu'il fallait appeler visa te par rapport que kota la pas paroles ndenge ya finga Rafali ndenge le bila Rafali fallait à la kisi que famille a pas paroles pas souffrir anga la tsabango ki azana mbongo to ndenge ni. Mais fallait ça la marambuno surtout c'est pour prouver les gens. Voilà maintenant la différence qu'il y a entre Fali et Ferré. Ferré ne fait pas des choses pour prouver aux gens. Ferré ne fait pas des choses pour agno kolabatu. Ferré ça la marambu pour na kosunga, pour na kosala kolaksana batu que je suis musicien, je suis chanteur. Azo profiter de la faiblesse c'est ba musicien to na ba chroniqueur to ndenge. Fallait azo profiter na pauvreté na uchi koyebiso ngo awa. Mutoka Charlie Prince a oumeli na vie na ye akena na potote. Yebisanga ayebi ke Fali fa pesa visa Charlie Prince osani. Ako s'incliner toujours na makola Fali. Yango moni me Fali mi benga aigle, mi benga the king. Ezaki pour na musique té. Fali mi benga the king pour à comprendre que pauvreté dans ma casse ngana za likolo ya ba pauvre. Lelo muto to do bonde la Fali pour pesa visa c'est un pauvre. Ah mais oui. Pour mutora musa ki ndingo rebonde la Fali pour pesa visa. So teli bato nyonso tout oyo Fali do mema la poto musa ki ndingo leki bongo la vie. So musa ki ndingo na pesa vie makasi, c'est faire. Tala faire ça la maka pas prouver batuté. À présenter musa ki ndingo na kati ya francophonie. Oyo monde entier ezotala. Lelo su bado lobela ba saper congolais ba lobela musa ki ndingo. Na monde. Yepe ba lobela gote. Il fallait memi bato tu ya memi na poto. Tangelanga mutu mongo ba lobele na monde lelo ke musa ki ndingo. Gote kenda. Gote sei. Gote wa saper. O fallait memala. Na yeba ku makamnete. Et d'abord on l'accepte que Fali bolimbisanga nazolo makama mabe na été. C'est un monsieur oyo ngala mona on dirait dans batu misula mukindi nzambe te mutatinda bango. C'est Satan mutatinda bango pour venir torturer les autres, maltraiter les autres, commater la batu misuna mitu, ko linga ke bato ba kufaka ba bola poyo ozana succès. Batu nyonso fala memi poto botangela nga muto asa juivi. Ate.
On a place au Diembele, mais quand même, il faut bon dire, mais pas tout ça, d'abord là, mon Ce qu'il fallait, c'est sa visa, na production, na loba, c'est le seul artiste où a ça la makambu batu dans basalité. La génération. Mais quand tu donnes des visas pour permettre na batu ba ke kota mabala na poto, batu ba comme va fazer, là tu oses aider batuté. Oses aider mututé. C'est là, ceux qui comprennent bien. Pour Moutouazoua, visa n'est pas fallu. Stratégie nini fali azolinga batu basala pour apesa bango visa. La première des choses, il faut obé banana bato tuya lingate. Ah bon? Oui. Mais Tolanda nani journaliste nani o anika carrière na epona fali. Natilo Kole. Natilo Kole. Natilo Kole bi comment bino si bo beba na mutu. Il faut boluka biso peto beba na batu wana. Fali na carrière na ye soki abebani na X. Il faut entourage mon mabebo ina X wana. Si bo yini X wana pesi bino ba visa. Lelo soki Félix Oise kwa zo ba visa pa ya Fali, c'est parce que zo linga su ko follow midete. Lelo to se comprendre. Lelo soki Bendoson bazu ba visa et pas ya Fali, c'est par rapport à bazo telemela ko follow midete. C'est par rapport à Bendoson, Batel et la mère Amazon. Et je dois se comprendre. Oui. Pourquoi? Parce que mère Amazon a papa Wemba égal à 1. Papa Wemba, dès son vivant, il est toujours côté mais la Fali. Trop de machines. Petit Wemba, mes machines, ils ont trop. Déjà, Fali na bomo ya papa Wemba, bandeko linga papa Wemba te. Pour faire linga gâté bateau ba yeb sa ke vérité que o Wemba mabe, oza faux chanteur, tika ko sel l'autotune, yaka zonga na rumba, ayini yo. Siko ko yina papa Wemba yango ayina pe mère Amazon. Siko Bendoson na linga ka mère Amazon te. Yango moni fala do pese visa. C'est pour prouver la mère Amazon que bino ta bo yini Bendoson ngana o meme poto. Est-ce que poto on peut bazo kene bazo se retrouver dans ba vie tous ezaka ke bayoki ka kenda ki poto. Excusez. Na tuna ki question, batela ngana ba commentaire. Mutu nini ofale sa memi poto bo moni a suivi. Ou soit à ke poto azonga sombi ata vélo. Au mona gazate. Ou en zone abeti ici batu poto il y a 10 jours. Nani Ferregola. Abeti ici batu poto il y a 10 jours. J'ai dit bien, il y a 10 jours. Il va pesa ki bino rara bozo ki te botela lokuta. Bazui visa Espagne, il y a 10 jours. 11 T, 12 T, 13 T, 10 jours. Il y a eu ça y a payé Max X, il y a payé un nouveau modèle. Je veux dire maintenant qu'il y a pas on kendel ne cop. On comprend pas que cop. On comprend pas tout faire un peu sa vie. Et puis si bino mo ke faire année na kin. Et ça que bino pour voyager, faut c'est la mukolo fala au matavion ne bino pe au matiba avion. Et puis mara netka qu'il fallait qu'il y ait une production, bah toi na bazala donc bazala OK. Sous comme ma musicien. Il y a Joka pas OK, il faut mon nègre comme ça. Affaire à Joka. Affaire ya Joka donc clôturer awa na silisa. Lelo Joka a présenté biso à la kisi biso que Jibin Piana na ba génération wenge mutatika li pauvre zaye. Neni noara. Beta bilo otoke na kolo. Botambola boyela ngai 3 parcelles ya JB na Congo. Na lobi 4 T 5 T 3. Moko na mo fleuri. Nini? Waza na lpa na mo fleuri na ebandi. Ya mo fleuri bakabela. Po JB Piana ti azo ndako bakabela ndako mo fleuri azaki locataire. Abande ko foutre na ba construction ya Bralima na Gombe. C'est là où vivrait. Ozana ba époque. Mais na beta mangambo eza vrai. Oh.
JB piana banda ko vana na ba Claude ni na concession ya Braliment. Ana le lote le ponga somaka pembela ba Mosaka na Gombe nani na Kitambo ateka. Ateka mpona. Mais JB piana nazo bisa yo entre Wera na JB mutatika li pauvre na vie na eza JB. JB ko mo vivre na mbonga bana. Non, mais oh. Mongo papa Chéra zakana. Ane lokote. Ba fanatique ya papa chéri. Boko melanga na se abo pesanga 3 parcelles ya JB pe na Kinshasa 3. Ngana pesa bino 15 parcelles ya Weranson na Kinshasa. Na pesa bino 15 adresses ya Ferregola na Kinshasa. Bongo ya fali 18. Nini? Oyoki. Ya fali 18. Fali ba ande wana ba héritier. Babomba mbongo na Balo balo ba mbongo na munoko. Mais ba le lokote. Talaka fali na niveau na yako akoyamba batu na kata ndaku te po ndaku nenda ndako ba pauvre. Oh mais oui. To say la bino ba vidéo awo yamba batu na yeba na ndaku bani. Batu na clôture lopangu. Talaka mai kalamba le pasteur mai kalamba na kotala fali ya mbai na veranda. Bakita obe mambaka bakita kala to ça la lisute. L'homme c'est monsieur Sili. Et monsieur Sili. Ngai na yo poto zonga awa na source. Tolobela histoire ya Wenge. Entre Wera na JB na tika la pauvre. To zongela ngo to yeba pe entre nana yaka na Ferregola na Wenge musique 4x4 ti lelo bo banda ko manquer pe Weranson. To yeba pe lelo nani apanza Wenge. To yeba pe nani akoma distributeur ya ba visa ya solo. Ah merci. Et monsieur ambassadeur moko bana kin bana Congo et sengonanga ezake lelo ambassadeur ya France na Congo ba longoli o azalaki ba che fali on a besoin visa kende ko luka fali quand même ba mise faut pas sepela kali lelo na chanteur moko na Congo c'est Ferregola o azolesa biso bilei ya loyembo pour lelo to ko beta sur l'histoire fali te la mama musique muto ko sala analyse a che fali na histoire ya musique to kangisa ye le président Fati ata bolobi bonga so tourner film après papa Wemba c'est fali pas de problème à tourner film vine ya ngwana alongwa militaire comme acteur ya ngala osenga na Fati Beton tala vie ya ba chroniqueur ya ba journaliste ya Congo c'est parce que pauvreté là ti bango trop le président Fati tala canabiso comment un simple mutu akoko banda ko manipuler ba journaliste loka ba joka ka po akundela joka mwana tala niveau joka akumisi fali quand même asali la ebola l'homme c'est un token de petozo bino bolele pas Fati to bolele pas Christian Bosembe sango ye wana zolela eloko epesanga passe eza nini lelo to comprendre que joka kotambusa nyonso jiba tambusa ka ye na ba casino na banini ezalaka po bamela masanga apesaka elote na suki wana merci mabangi ya te émission si noki kanda makasi. Bien, merci Navino Balandi nyonso ya Congo Source. J'espère que vous sepeli et belé vous commenter, vous liker et que ça la bien toujours na Congo Source babi biso to ya kande so la pembe. Adida lumumba ya so la pembe boyo kilomse aso li pembe. Merci na yo DG Jires, merci na yo pe bosita peine balobi, merci pour la image à qualité pour la montage à kitoko. Donc yende mutato sala po bomona biso na bandako na bino na pesi na bagolwa nyonso mbote na ba te parlo bagolwa bino nyonso mbote na bino ngala bino to kuta prochaine numéro